Tango bandaki au sala yo moko mouvement tu as idée au sala mouvement mais yeba kité que no air Félix Oisé quoi moko bongo à quoi apprendre ngo que et toucher puis au sala passe te sala passe te yaza monstre za Google ah et sala passe te yaza Google est-ce que oyebi ko perdre mutu ko perdre élément na orchestre même na famille et ça la toujours passe ye sala passe te yaza mais Google yaza mais Google trop intelligent maele mutal comment livrer et puis place à douleur na motema nzamba longo lango et puis donc talaka ka yemo alobana kolongwa na cultural PIV sans polémique na longwa te balongola ngai papa longola ngai babengana ngai ne batabiro bamemaki sango ke na boya ki monga transport ne mbongo transport ba pesa na répétition oui yango nde batabiro balobai ke na manquer bango respect il faut avant nanu président yokaki bango ne bavantsanga na kolongola nga nyoso yango wana donc naza na problème na papa te donc ça dit et puis ils qui préviter ma camion sur comme na vie mais comme je suis un homme naza mobali il faut na bundaka pour naza na famille à nourrir na futaranda ku donc ça dit il faut na vivre non na choisi mais ça est mon monstre d'amour ka benga nzembo Félix Oisé qu'on appelle Simotes grave papa na ngai yaza mokonzi yende papa yende patron azo chapeauter ma camion so mais tant au bureau ba yo pesi rapport moko boy mokonzi za rappel nini ke ça va na yo kapé mona musala na ngai pour bala musala musu ba pesi rapport na ko regretter na monique na salé le côté 13 ans on a fait na carte orchestre ni blâme ni suspension na zala bien na papa na zala bien na baninga nyoso na ba ninga ku orchestre ba ko mebisanga ba biseke musu souvia za na problème na mutema pour ceux qui ont comme problème to limité ba massa orchestre to benga na watu solo eye Yanangala X-Bass Place RDC New Place RDC New René Abiri Le Macron Pacificateur Site Selenda Site Malamu S'abonner Baso Banganga Abonnez-vous massivement Bientôt Kitamata Bana monde entier Bana Dar es Salaam Bana Kin Trace RDC New Bana Poto Information à source sans parti pris S'abonner Moutoua Kimate René Abiri Banganga Le défenseur de la presse Trace RDC New Bassi Balala X-Bass. Abonnez-vous massivement sur Trace RDC News, site d'actualité. Et voilà votre humble serviteur René Abiri, les journalistes internationaux. Motema ya Lydia Kapajika, celle qui contrôle. Merci beaucoup à toi mon ami Jérémy Luemba, mon ami de Congo Température. Je te salue de là où tu es. Merci beaucoup à Paola Schengen qui est là, Londres, Motema Floris Aombo. Aujourd'hui, nous sommes là avec Luzubu, artiste, donc ex-artiste et musicien au sein de ex-grave, donc cultural PIV de chez Monsieur Félix Oisé, quoi monstre, Mokoua Bongo, que je salue. Merci à Cornelia Douci Givenchy, ya Willy Moucheni, le véritable code mondial, et Lojemouya depuis Conventry. Luzubu, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour ma Sanangai, bonjour Youth International, donc bonjour quoi. Voilà. Merci beaucoup artiste et bonne santé. Batoazo mon abiso mi balé na baneti ya noir donc ça signe matanga owa pitoza kolela maman nabiso Pauline Yampagna owa petit biso parce que toza na bandal awawa na quartier vraiment ya Pépé Calé et alors n'habité un moni nyokoloba pour la famille ya Pépé Calé au bazolanda yo.
Et là, le Bakara vraiment, en tout cas, ils a vraiment pas si. Parce que place où tu as un soutoye, dans le sens que moi, ça a zemi. Bobi que 9 mois au coca, maman au bota. Tu es déjà que moi, na zoya. Mais air to kendara, nzamba ça biso tezara brisque. Pas si pénant vraiment. To tikala ki ata na maman zala ki ata. Tout le monde ata maman to solorana ye, to zarana maman. To bi ke fait kenda mais lisusu maman qui est donc pas si vraiment resaranaté, pas si vraiment rosoidété. Voilà, mais quand même temps on sent comme là que au participer quand même notre douleur avec la famille. Si na les kaki pour moni na bajan msusu biso boye éducation tozwa na role kaka atena faut caméra et filmer non na yaki na les kaki na to coutu encore na bana quartier na zali suna bana quartier na zape na yika pe matanga donc ça dit tout ça vraiment ensemble parce que eza facilité. Voilà. Facilité. On doit soutenir la famille. Visite Ezali qu'on continue toujours. Donc là, je vous signale déjà l'artiste Luzubu Ouapazala qui est pas Félix choisi comme monstre ex-grave Moko Abongo ne fut plus partie de Cultural PIV Ouapilelo a sali déjà orchestre Naye Moko. Et alors artiste et orchestre Ezana Komboni. Lose Love Music. Lose Love Music. Ouais. Pourquoi toujours Lose Love Music? Lose c'est Luzubu. Love c'est amour. Musique et puis c'est bon pour nous embêter la musique. Ezali groupe d'accompagnement ou bien Ezali orchestre? Orchestre c'est entreprise. Voilà. C'est entreprise donc ça dit orchestre vraiment entreprise. Mais ça groupe d'accompagnement, jeu de musiciens, bande konangai, musiciens à Lose Love donc ça dit toujours travailler. Moi-même, je fais partie du groupe, donc c'est-à-dire, malgré que je suis le président, mais dans un cas, ça Lose Love, donc c'est ça. Voilà. Être musicien et devenir patron d'un groupe, soit d'une entreprise qui parle de la musique. Par là, où vous vous sentez à l'aise? Je me sens à l'aise quand je suis musicien de Lose Love. Parce que quand je suis le patron, là, je ne saurais rien faire. Quand je suis avec mes amis, mes musiciens, on est en train d'échanger, toujours travailler, toujours yemba, msou après vocal au salango bo msou mati Gino Sangi nini bo donc tant toujours salama kamwanande place na se senta à l'aise parce que tout comme ça échange culturel, tout comme bimsa oza katina biso wanande place na za à l'aise cause la musicien Lose Love. Voilà, kolongwa nao na Cultural PIV sans polémique. Na longwa te balongola ngai papa longola ngai babengana ngai ne batabiro bamemaki sango ke na boya ki monga transport ne monga transport ba pesa na répétition. Oui, yango nde batabiro balobai ke na manquer bango respect, il faut avant nanu président yoka ki bango ne ba 25 ans na kolongola nga nyoso yango wana. Donc naza na problème na papa te donc ça dit et puis ils a qui préviter ma camion sur comme na vie mais comme je suis un homme naza mobali il faut na bundaka pour naza na famille à nourrir na futaranda ku donc ça dit il faut na vivre non na ina choité musique à Congo za na mercité. Voilà, ozala qui ko dépendre na administration, tous allez ko dépendre na yemoko président na kati ya Cultural PIV. Mon frère, président za yemoko monstre d'amour ka benga nzembo Félix choisi qu'on appelle Simo TS grave papa na ngai yaza mokonzi yende papa yende patron azo chapeauter makam nyonso. Mais tant au bureau ba ko pesi rapport moko boy mokonzi za rappel nini ke ça va na yo kapé mwana musala na ngai pour bala musala musuba pesi rapport na kapé mwana musala mususu mais bazwa tant oyo kanga te lokwa ye moko mokonzi abenga yo te ngam na wanda ko benga on s'expliquer na s'expliquer na obité que c'est lui qui s'explique s'acquise. Ah mon frère, mais quand c'est tant bazwa accusation na likambo salité, tu dois t'expliquer, il faut se défendre, il faut s'expliquer kaka. Alors, ba boy ko explication ni na yo mona bon comme dans un système msune na wenge ba soki 12 apo soki 12 apo. Na mona comme ene bongo et comme ene une façon au benga na ngai. Aujourd'hui là Europe sa raison pe na artiste musicien au balongwa na kati ya Cultural PIV parce que muna muta longwa rata mususu to comprendre te koyeba. Non, kaya mutu na mutu eza ndenge mususu. Ozomona mabala monsieur ezokufa lelo mona mususu moi c'est traité mobali d'infidèle mobali pas traité moi c'est d'infidèle mususu pe bazobota te mobali aboti libanda moi ça moni mababi kei donc ça dit bakaya bato eza différent donc na kozo bakaya baninga te na pesa bango raison to tort non mutu na mtaza na kana ye azana makamnenga kana ngezala ke vraiment na yo ko regretter na moni ke na sale le côté 13 ans on avant na kati orchestre ni blâme ni suspension na zala bien
na papa nazala bien na baninga nyonso na baninga kuta orchestre bakome bisango babise ke msusu via zaki na problème non na mutema po soki za yango ka comme problème to limité ba masa orchestre to benga na to sola ka bon. Non, c'est la vie, hein. Musique à Congo quand on a le besoin de merci, c'est ça. Mais si tango banda ki osala yo moko mouvement, tu as idée osala mouvement, mais yeba kite que no air Félix Oazé quoi moko bongo à quoi apprendre ngo ke e retoucher puis osala passe. Te sale passe te, yaza monstre za Google. Ah. Et ça les passe te. Te yaza Google. Mais est-ce que oyebi ko perdre mutu, ko perdre élément na orchestre même na famille et ça la toujours passe. Et ça les pas cité. Yaza mais c'est Google. Yaza mais c'est Google. Trop intelligent. Maël a comment livrer et puis place à douleur na moté manzamba longo. Longo lango et puis donc talaka yemo aloba na TV que il y a sous 20 personnes. A commencé mo à la danse, après ça va cri, après ça va partition ba guitare donc à quoi regretter mutu lo kwa netingate. Nazana ngelo côté maintenant ça la comme ça na ngai donc c'est ça. À regretter, mais quand même l'histoire reste toujours l'histoire. Là, je vous signale déjà, nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi Doudou Charme, qui est Dadou Charme, s'il vous plaît, j'allais dire, il était avec nous. Donc Dadou Charme, bonjour. Bonjour les grands journalistes, bonjour. Voilà, bonne santé. Santé qui toque vraiment. Ah oui. Et alors, tout le monde est ensemble, na Luzubu, le patron du groupe Lose Love, na Dadou Charme. Et alors, un habité Dadou Charme est salué pour la première fois. Image ya Pépé Calé, image Koto Moto Bimisa, image ya Félix Oazé Kwaza Lissousouté parce que via déjà montré à Kanga déjà tout ça la marambutu na ndenge nae. Donc Luzub Love. Bon, on a pensé à un mot qui est le zoom, donc partout dans le monde. Image au bien, réalisateur soit image au bien. Donc, oh yazan de kunangai vraiment les loyautés. Tout ça là mambo belé na tout na place belé ba émission banini ba voyage banini donc to kokipe ko bossa na muto na identité ne place abimé là. Voilà. Place à Uta yemoko maboko pembe kaninga na timote ma pembe ana problème ya vie na yete. Voilà. Temps na temps et pesa meli temps ya ndeko na biso pour se déchaîner pe na ndenge na ye ndenga pe na minute na ko se déchaîner na mpanzi na otaki pa ya big one juna mombafu. Donc musique ya rankine te ba futurité on a on est dans la musique na biso. Voilà. Tout en abolingo donc tout ça na biso bien ensemble vraiment toujours le lana et maman ensemble. Biloko bongo faut terre ba tumususu. Voilà. Vraiment téno ça la souci trop nemera tiki biso mais souci ngo eza partager ngo ça la moi sentiment mo na motema. Voilà. Donc ndenge to za luzumu awa en tout cas vraiment et ça dit vraiment très bien. Voilà. Et ça dit vraiment très bien et alors Luzubu depuis bandi topo comme patron ya orchestre nayo. Est-ce que aux autres sentir charge joana? Oui, charge ezali, eza facilité. Eza vraiment facilité ko kamba batu parce que nous biso ba musiciens ba caprice eza kebele. Mona mususu oika mutu pasime a commission malaria. Oyo ko senga time mususu ibika papa mba ou bien dolarene. Mais comme ça on est tika que ordonnance. Donc ça dit eza facilité mais Nzamba zo prêter toujours le beau comme on Nzamba so apesi vision apesi rana provision donc ezo ke normalement malembe donc c'est ça. Voilà. Charge Ezali. Mais voilà, ça va. Charge Ezali, Dadou Charme. Aujourd'hui là, yo polongo pas djuna mombaf. Au salapé déjà mouvement na yo. Oui, comment est-ce que vous allez évoluer? Mais vous savez que pour l'instant là, vous êtes face aux plusieurs artistes musiciens qui font de buzz et de grandes polémiques. Au bazar côté vraiment dans le marché des disques, il y a une plateforme, il y a internet par-ci par-là. Est-ce que vous aurez aussi le temps pour affronter? Ko affrontement les années nini biso oyoyo ba pesa biso chance te bi ke mare ba pesa chance te mais na ba travail auto na ngo auto za capable ya ko démontrer pour les loyo ba chanter vraiment presque ya grave na pays na biso ba kufi de ba kufa biso yo netozo ya na mayele wana ba koyoka vraiment. Voilà. Ba koyoka vraiment. Et alors Luzubu, votre réaction par rapport à cette question? Question ça tant le lobby va me sous-baisse na internet bazo bimisa ba chant ils ont cartonné pendant le monde et bino boza ba nouveau venu est-ce que vous allez à mesure ya quoi affronter? Non eza bien déjà pour na lokumu ya mboka na biso tant déjà bazo bimisa bongo ezaka pour na drapeau RDC donc biso ba nouveau venité
toza déjà na kata monde yango mais koya sika ezaka ke neti olobi ke na komi sikoyo kokamba bato kokamba orchestre nde yango nde za mwa likambo ya sika oyo eza ke ifo na mesana nango mais déjà eza problème te parce que nazala déjà chef à plusieurs reprises na kata culture pays ezali déjà nazokamba. Donc, donc et puis c'est bon quoi. Voilà, vu que je suis avec deux artistes musiciens de la République démocratique du Congo, Dadou Charme, Luzubu Love, et alors Tomé Kempe, Koyo Kabino. Attends moi le roman parce que dans une actualité Zali à Pépé Calé, attends moi le roman à Pépé Calé, ça la plaisir. Likamwa mishuyo motema nanga tongona pokwa ngana kata bwale okokende okotika kama awana kati ya motema oyo emesene kobeta pona bolingo ebeti mangu pona pasi okola lisanga pona nini mama se amitema tosala kibonde ko kosakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola likei bapesi yo simba. En tout cas vraiment na leli so na limbi boy en tout cas na leli voilà. Na leli parce que au moins tango beti loko wana likambo lisui ya motema nanga na leli donc ça dit na leli. Voilà. Donc si on a yemba boina ko yemba te po fona le la kaka mais toujours le la kaka maman. Voilà. Donc c'est ça. Et alors programme na yo il y a groupe d'orchestre na minutes au tebi ke boza na studio et puis bah séance répétitive na bine zande. Séance c'est ça chaque mardi mercredi sèche na station ma campagne na Kitambo et chaque vendredi répétition na instrument donc répétition à chaud vendredi. Mais nazo sala pe ba production ba concert ezali ba to monango bientôt mais nazo en plein studio bientôt nazo lancer des titres nze moment on a mbi Afrique mususu na sali mozindo mokusa on a mbi César Patoti na pesi mbote na kolezi na Lubumbashi kuna César Patoti la main de Dieu yangoyi donc mais album ezali à 6 chansons na générique bientôt bozo yo Kaluz Love Karsini Luzubu nazo lancer ba titre kala mingi te Njo Modango nazo ya Pasteur Eric Luzubu na Paris nazoya, grand frère Suzuki Luzubu na pesi mbote moyaya, na pesi papa Ernest Luzubu na Suisse na pesi mbote nazoya juste pour na mo makamba mike nazo pa instrument pour yebika ka faux matériel am sala ya ngonde donc bientôt batu ba savourer kala mingi te ya Karsini nazana na maki o ezaka ke bazunga na TV parce que na matanga il y a maman donc c'est ça. Voilà, tu as un numéro de téléphone pour nous battre tout, on a besoin de dédicaces, on a besoin de participer à soutien na single Ozaliko. Merci. Les albums, 6 chansons na générique oui. Déjà album. Batbaroza na posa ya dédicace nzembo makam tout pour na participer les boss j'étais mbaka mbote pour na NBA, na MBP boss Cherika Bamba, na PC mbote Palm Beach, Aboubakar Lyon, donc Zambi Bamungu abipe na NBA. Donc Luz Love nze momo pezana Luz Love baroyoka excellence sur Mandiango merci numéro ezali plus 243 97 46 99 500 plus 243 97 46 99 500 Bozu Karsini Luzubu ngamoko en personne na ma téléphone ngamo. Voilà, merci beaucoup Karsini Luzubu, le patron de Luz Love, donc Oapi Zokamba Manae Moko Orchestre Neza déjà au grand complet, Tobenga tout soutenir artiste et ça là vraiment qui tourne ma casse. Alors Dadou Charme, tous chité déjà, bon mouvement. Mouvement vraiment très pépélé. Tous un système il y a 5 titres donc 4 chansons dans générique. Donc on a besoin de chansons de style neti, diarrhée verbale, verre cassé, Michou, net bayani. Donc et là pensez mon ezali na ba lignée wana. Hein? Ah, vraiment Pépé Calé en Panyama Pauline. Bisengo e pai mawatango e kokotela mama. Oe bate nine koyako balola mabanzo ye. Ah, mama ye makila o. Na komi solo na nzoto. Oyanga maubu ya lipanda te o.
zongiselanga molema na lelio. Merci Afré. Voilà, merci beaucoup Dadou Charme, numéro de téléphone rapidement pour nous besoin de contacter ko produire toujours à l'image de Pépé Calais Yapanya. Plus 243 82 077 92 06 plus 243 82 plus 243 82 077 92 06. Voilà, kaka ndenge ndeko nanga tikoloba luzumu. Donc tozawana biso mambo ya bureau ya mbate soko bengezo zwa mbala moko pina mutone voilà. Besoin donc tu répétaka mardi jeudi na veni Mangembo tu répétaka mardi jeudi de 12h jusqu'à 18h vraiment na pesimbo na Paul Doudouline mon président producteur bambo te belé na maman na ngai Siskam na pesimbo na lisusu na Emembungu donc vie makamo bambo te belé vraiment bana poto partout Guillaume Matondo vie Gigi Madimba na Somida bambo te belé place Boza vraiment Guillaume Matondo bato empire tout. Vraiment merci. Voilà, merci beaucoup à toi Ya Willy, mon chien, le véritable code mondial, le grand mécène Ouapi Azako soutenir ba artiste et musicien congolais, ba artiste bango yo. Merci beaucoup à toi le Bill Gates congolais Cardozo Mambawan Kena. Pourquoi pas dire un très grand merci à mon confrère Jérémy Lemba. Merci pour naba conseil, naba reproche na et ça langa renabir toujours bien. Cornelia Doussi Givenchy, ba tout ya poto, ba maman Paris, ba maman Belgique, ba maman États-Unis, Dar es Salaam, partout, tous les 5 continents du monde. Non, c'est un abino, tout ça, artiste, un abisso, maboko. Appel Kobenga, moi conseil, moi idée, au participer, Nanze Moudengezo Lekelela, et ça, l'arabisso vraiment, moi qui tourne makasi. Et alors, quant à moi, je vous dis merci beaucoup les artistes. Voilà, merci, mais maman Emeline, ma maman Lekelela, tous pépélés à Betolo. Maman Langa Moro Nazarane Karayewana, et puis, na bosenité Doudou ma vivana. À Londres, je n'ai été mal à Londres, merci beaucoup. Zeka Luzeka, malgré vos bengans, Nazaka Aleki, Nazosaka Moussala musique, merci. Voilà, merci beaucoup à toi Zeka Luzeka, prêtre toujours encore et toujours. Samito Mokubwa est nécessaire. Samito Mokubwa. Merci beaucoup Cornelia Doussi Givenchy, Paola Schengen, Mosso Zambazota Rokela Panda. Jérémy Lemba, merci beaucoup à toi mon confrère, je t'aime beaucoup. Lydia Kapajika, Amida, 10 000 fois Jérémy encore. Jérémy Lemba, na Leli, vraiment, je vous rappelle, on a vraiment vu Nangaï, il y a le Bumbashi, Paul Lemba. Très bien. Na Leli. Ok.